Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Kanona. Moi na Muluba botama Muluba au sentiment. On a profité encore na pesa mbote na le big boss hein. Papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa pourquoi pas la George Djunga o tete la ke mafumbe George Djunga bi Darling na ebité contraté à George Djunga ngala la ingratité quoi. Mbote encore na maman Madongo ma la patrona motema ya fiotingoma depuis Souhaite Bambote Nayo. Toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir. Oh Darling a pesa kapo bino boyeba. Lelo na vous avez droit de savoir si j'ai l'ambition na zanga mokote lo vraiment na bina plateau fona za la kaka na bana mibali po etali pena makambo etali mais makambo pena mibali ne pena bakoko lo bango bien na lingi basi bazala te. Si j'ai l'ambition ya lelo eza boy. Ndeko mwasi azaki na mobali na ye. Mobali akufi bande konenge za ka famille baza bato bandundu bato bandundu bana poto bo excuser nga vraiment pour lelo vraiment na continent opena na mboka na bino bato bandundu ndeko mobali akufi ndenga bino mo boyebi na bato bandundu ndenge zalaka ndenge bango bakomisela po eza biblique te oui allez ndeko mobali akufi bayebisi ndeko mwasi ndenge za boye lokola mobali akufi il faut to sokola yo tellement de commencer à côté qui na makambo bonzambe trop vexé marote na bible ezali au côté ba koma wana ke soki moi si akufeli mobali il faut ba sokola ye mwana mwasi aboya binga na za déjà na kata bonzambe mieux vaut na benga pasteur na ngai asambeli bakaboli ndenge zalaka ne baloba bakaboli mwasi na mobali déjà sa kufi bakabwana mais basambela kaka ndenge zalaka prière wana ba famille baboyi balobi il faut kaka basokola ndeko mwasi to bapesa ye grand frère mususu azalaki na libota na grand frère ngo bazolinga bapesa ndeko mwasi obi ndeko mwasi abi Darling otali muto bazoloba ke yende akobatela bana bien mumeli masanga atanga te le chèque ya famille na bango mobimba nde balobi ke soki balinga na boyi makambo ko sokola bapesa ngai ye po akobatela bana bien yango na zanga moko te na plateau mais titi masoko ki ko fongola balandino so ya Congo Check Check TV ba mona ba invité na ngona zana bango na plateau ba ko intervenir na sujet na biso ya lelo op ya pasi pe mawa coutume tozo kene nango ti wapi mama nzambe to tika musika to cha coutume liboso yango nazanga mokote nazana bandeko nanga nakobanda na Gauthier. Bonjour ya Gauthier. Ouais, bonjour Darling moi na baluba bono ya liboso na ba fan tout bazolanda te j'espère que to lexana bango ba moment kitoko lisolo na déjà eza bien nabi ke nzamba kosunga to baksa maele po to contribuer na lisolo ngo quoi mais ba solango ezaka lisolo ka ya pasi na ebite ba coutume ngo soki ya lelo yo. Merci beaucoup ya Gauthier nazana Gloire Mbaya awa Gloire Mbaya bonjour. Bonjour Darling Love la Canon. Donc non que si je n'en décale mais ça non ebisa bande konyo sta Congo Check Check on les chaîne à makambo chaîne éducation babi moi mukia beta mbonda bakolo pe babinaka talo ba chaîne musulele koma na ba mesa gambela ba mo tekela so mitakala na internet mais on des alara awa to pesa éducation à venir so mutana ba problème ba stress azwa solution. Merci beaucoup Gloire Mbaya nazongeli ya Gauthier. J'espère Olandi si je nabiso bien ozo le belasir ba coutume hein lelo coutume ndenge koma to tika bible tozo bima libanda bible ata tozo prier mais tozaka toujours libanda bible ya ndeko na biso mwasi po to répéter quand même so mutu so abandi émission na katikati ndeko na biso mwasi mobala akufaki mais ba famille ya mobala elobi toto sokola yo tellement ndeko mwasi azaki na kati akota vraiment na mozindo ya prière abi non ba ko sokola te il faut pasteur na ngai ya asambela pona ngai na bana mais famille eboyi elobi lokola bongo ekosimba te fozwa grand frère mususu azawana na famille grand frère ngo ba opesa ye otali le chèque à famille na bango mobimba amelaka masanga mutaba kwiti mais balinka ba pesa ndeko mwasi na ebite ya Gauthier attend que mobali analyse d'abord epai na yo te nga eloko ezoko attirer nga insistance wana ya to sukolio to pesio ndeko pona nga na mondre baza famille moko ya soloka c'est que balingi batikala na contrôle ya mwana mwasi wana batikala na contrôle ya bana batikala na contrôle ya vie na bango
Pourtant, ba sukole, ba sala mo bondoki na bango mo boye, ba latisse le mo boye. Tant on peut ba repesa e attends vraiment na habité moi c'est déjà zolo ba un vaut rien. Mo meli bangi, mo to ba kuiti. Chèque famille na ba. Moi ça zo ba na les chèques ya famille. A sala ni na mona mo sia bato. Pona nga na mo ndre bangi ba sa eloko mo ba continuer ko contrôler mo na mo sia bato. Balobi que moi si bana bakoki ko boko na mobali mususu te waza en dehors a famille wana fo moi si kaka mobali wa uti na famille wana uti na makila wana te na mobeko na bango bato bandundu ezaka na mobeko na biso na droit congolais balobi boy avec le décès disparaît les mariages c'est que tant l'un des conjoints a koufi liba la paix et sili c'est consommer c'est tout aza libre pour appeler ça 10 mois 10 mois après à cause on mbali mususu pour éviter ba conflit ya paternité c'est à dire que soit ça là on avant 9 mois peut-être mobali akufaki a tikaki na zemi donc faut moi ça c'est le moins une année après akoyi ko bala nae azo obligé te kaka kozonga kana famille wana à moins que ye mo ça la consentement nae mais tant moi ça zo boya na mona te pourquoi to wana ba biba sa bato bandu na bandu ezaka bongo ya koki ko kufa leki azui eza nango normal bolingo eza na couleur te bolingo za na couleur te que non mamwana za couleur te mam bolingo za mamba mutema et puis ndenge balobi na biso même na mobeko soto na tribunal ba avec le décès disparaît les mariages na minute o libala wana se kufi et c'est sili mosinge katani moi ça tika na libre. Merci beaucoup wanezaki analyse ya Gauthier Gloire Mbaya yope attend que mobali analyse d'abord et pas ina yo. Bon darling premièrement le roi liboso na encore loba ngana kozwa ka point pour na ki ya Gauthier a joué déjà ba point essentiel ngana ozwa siko na ndenga ki bonzambe en tout cas nzamba pesa en tout cas sagesse royer ba o eza un peu makomi na ye et le na encore loba premièrement ezali ya ko sala nanu ko sokola oyebi tangu balobaka pour le meilleur et pour le pire ezalaka tangu bozana pasi. On est à la première étape. Et les dernières étapes, ezalaka, balobaka, boko kende, et loko kokabola bino ezani, liwa. Ponanga, ceux qui mobali a koufi to moi sa koufi, rien à voir ya kwa kozwa pasteur, ya telemisa moi si, to mobali liboso ya ebembe, ya ko lobake non to kabola bango. Non, ba prier kaka ezake ba kabwani na molimo ndenge pe pasteur azo prier wana. Yo kasi kona na kati ya Bible place to. Ça maloba oyo ezangi soma réponse au pesanga. Non, jamais non. Tu sais émission na yo nga yo ndoza la mituna otunanga tangu balobaka. Et loko on dit mais la kosokola wana eza bien coutume oui. Te même pas. Oboyi pasteur oboyi kosoko. Te nga côté pasteur te. Na lobi boy tangu mutu akufi. Koya kosala ke non balobaka non to séparer bango. Mais Bible déjà ebisi biso ngoni. Tangu balobaka keke non to lié bino que la mort nous sépare. Mais automatiquement tangu mutu akufi eza automatiquement bakabwani déjà batu ya bomoi ya bomoi batu ya liwa na liwa donc pasteur aza na rôle monta au jouer aza na rôle ya ko jouer te ya ko loba ke non na kaboli bino mais entre temps déjà la Bible nous dit que non boza lié pour le meilleur et pour le pire pe et que loko ko kabola bino eza liwa kaka Bible ane lobi o ekangami likolo yango ekangami na mabele tangu déjà mabele ekangami likolo ekangami et senga eloko mo boya ko fongola ngo ezaka darling yango na Bible lobit yango na Bible lobi ke non mais liwa ekabola bango te liwa nde kaboli bango toke non ne loko ezaka moi si soka kufeli na baluba to benga ngo lufuila atike na balufuila eza par rapport à ba makambo ba genre ba makambo wana oyo memi biso c'est en dehors Bible exemple no kasi yango oboyi ke makambo wana na Bible pasteur aza na rôle moko ko jouer wana ko sokoleza na rôle moko te ezo jouer wana yango nazo zongisa yo te tout faire comprendre bande quoi Congo check lufelo yo lobela ce n'est pas biblique c'est coutume eza coutume oui kasi yango na pesi monelo na oboya na minute ezani eza coutume to mona placement te balba ke so moi sa kufi bazwa intel ba pesi intel kenet singa lelo boy. Je ne souhaite pas que non, ndeko nanga mobile ya kufi, baloba ke ngana zo mwasi wana. Vraiment. Eza ba famille mongo baza non civilisé. Baza ba genre ba famille soki muta kufi ba ba botoli bana nyonso bana ba komi ba faser. Donc na oyebisa ndeko mwasi ana sala boui. Azwa bana na bango, apesa bango na bana na bango.
Et puis, pour nous, on va faire ça, descendance déjà famille na bango za mabe. Bon se sentir za mabe au livre ban. Ko livre ban ça veut dire quoi? Tango pesi bango na maboko na bango ba komi bazo dépendre na bango. Que darling ba yebisaye que non azwande ko za poani. Po boko la bana. Po ndeko na boko la bana. Quand à moi boko na batu msusu te il faut bazonga kaka na mbongo yo eza ya famille. Na marché ba monter soke za penda ke ndeko na nga mwasi na eko zoyer to tiki bana na ki. Atiki bana na ki ke ba pesi mobali musu pe yo moko lo ba très bien mobali yango mutaba kwit le chèque à famille na boso nan o eko détruire o ebo makana no couple liboso za ambiance tant mobali ke kwit tinda nani nem publicité alors on n'a rien à voir yo dans bande ko na biso na bika lelo ba obtenir nga rigueur te po ba misa na obtenir nga en tout cas lelo vraiment a aussi jouer ça même si à Gauthier n'importe que sorte à quoi tenir en rigueur le bas qui n'a qu'à rectifier na moi mukio à ma bé à musuto na dévia qui mais je ne pense pas que non mutaru fana na si joie le bas que non tinde qu'on a vu ça zoande quoi na ti. Merci beaucoup Gloire Mayana zongela he Gauthier Olandi analyse ya Gloire Mayana nga pesi ya lobi nga na zonga toujours na point wana nzambe bonzambe côté la ngai pasteur na nga dalka aloba na ngelo moko alobi mingi lingaka nde ba pasteur bazala likolo na yo ba prière mingi po na yo mais na kamwe Gloire Mayana lobi ke soki moi sa kufeli mobali azani na droite ke pasteur ya hôtel ma pas sambelela bango soki déjà liweye kaboli bango omoni makambo tolo belo to ke na on a deux plans physiquement et spirituel. Vous comprenez? Il y a un lobby mobeko sur le plan physique et lobby que ce qui disparaît le mariage. Donc moi on a besoin de donc liba le sili ma monnaie sili. Mais ce que tu as na makambo ya monde spirituel. Même la Bible le la biso pour te check ezamboko yo bat bazo zo mo ben section bat ba ko lisa maele na biso na bango. Elingol bani. Bible lobby na biso mutu o asangisi nzoto. Na mwasi ya ndumba azui milimo na ye pobo sangisi nzoto parce que Bible lobi les deux deviendront une seule chair ce que to kotina makamba molimo ngana kesu ko musika do na famille on a ba la famille moko boye ndenge nani gloire otolo ba famille mo déjà ya mabe na kati na bango ba solo kezali donc il faut ba sambelela mwana mwasi wana physiquement ba si ba kabwani mais spirituellement we uti na famille wana il faut bonzambe kota ebimisango na vie ya mwasi pe na vie ya bana po ekobana ko réclamer bango aussi le temps force spirituelle ne ko tikala o mi lo ko bangba sala mwasi wana po ba continuer ndena ba continuer contrôler ça ba continuer ko réclamer kai alinga sala lo ko ba obeno ndenge si mateneni akoza même va na mbetu bo mona omdira ola na mutu ba ko BTG wana le monde spirituel est makambo belé yango tolobi bakaboni na nzoto mais il faut ba sambele la mwana mwasi wana ba sali na nzambe ba passer ba tia loboko po ba kabola pe de manière en fait mutakufi akufi mais bato misala mabe ba continuer ka ko utiliser surtout mutona so akufa ka zana bonzambe te o mona andala buto mo mona e ils assument mutona te mais ça bato misala mabe ndi ba la so ba image wana yango moi j'insiste que physiquement ba kaboni mais sikoyo bonzambe kota pepo na mulimo ba réclamation ya famille ba libabe ya famille uti na batu wana ebimana na nzoto ya tantine wana. Merci beaucoup Gloire Olani Nenge ya Gauthier Lobi to comme l'émission déjà presque na fin analyse na monsieur Zalena okamuke et loka bien ou la raté Nenge ya Gauthier Lobi a Lobi loko les a déjà bongo bango ba ta famille ba tieza loko semence mo amabe moi je suis dans un endroit que pasteur a prié leye Nenge yo uti ko contredire oui pasteur a un endroit où prier te ya Gauthier Lobi il faut pasteur a prier pour na ko longo la semence wana ya mabe. Non darling peut-être on comprenait vraiment place dans Zakite, place dans Zaki yani. Il y a moi si soka kufeli mobali automatiquement baza séparé. Sauf au ya gototi ko lo baba imprévu mo bozala ka ya bakindoki. O biso bata mokili to sala quoi. Ya ko zwa molimo ya mutu ko koma ko manipuler en surtout. Là ya Gauthier il peut avoir raison, ya lo babongo oui, c'est tout à fait normal. Wana il faut consulter banganga ya nzambi. Il faut consulter banganga ya nzambi mais ya ko lo ba ke non ba sambeli la bango po ba séparer bango ndenge akufeli ala wana na oyebiso eza na rapport monté sauf kende
école en déjà école au théâtre bolimbisanga pour école famille en déjà sa famille mongo déjà mabe kana be école parce que soki kintuidi e bandela peka ming na bato bandu bon yango na boyi kasi bato bandu ndo batala ngo balinganga ming ba tenir na tolobelaka po mutu so otambola na mabe wana lobi asala ngo lisusu te bato nyonso batalaka ba sujet na biso ba masolo na biso ndete beta na check ezaka po bazwa quelque chose donc batala ngo po balongola stress. Yango moi darling na lobby que non ce que ça pour na bongo ndia gotia lobby ya gotia en raison kenda lukwa basali na nzambe ba prier pour na ye surtout et kozala eloko ya malamu ke azwa semence moko lisusu peso tali libala na malamu darling love moi je suis à vivre en fer. Des fois la Bible nous dit parfois le malheur est bon. Yo lobi ke no condamné nzambe philosophie nzambe za lokwa mutali boma na katikati sa prince yo chauffeur de fokima ko s'attendre te ke no ya kimayo donc eza normal soko ku fait lelo papa ermusu famiani luka ki yo mama bakoki na réussir yo te yango ba réussir mwana na bango pour ezano makila mutu mususu que l'on a yebisa yo nzamba loba na Bible Eli Zoambe Tunayo Tambola. Donc c'est un peu ça. Donc c'est limité on a vie sous quitter maman nangai, vie sous quitter continuer na vie, la vie continue. J'espère que non maman c'était déjà moi na mkiaza na plein avenir. Donc tu peux pas dire que non sous qui na vie non non. Là c'est interdit muto à sous qui saka vient muto saka nzambe. Et le konga na ko yebisa yo donc na keneka na dernier mot nangai suka pona ya ko fortifier maman na biso nzambe ne muta a fortifier ka mitemo esizoka kala yenda za réparateur nango biso bata mokili tokolo banuka keno zala makasi longola o eleki na yebika ce n'est pas facile ya obosa na muto bo partager ne ba ne o zadi ana mwana libosa zadi aso 10 ans de lobby. Donc c'est un peu ça. Courage maman na ngezelo ko nyonso tezo ka muteza pas on peut pas dire que non ce qui salani nité donc ezaka luka nzambe nzambe ebinini en kosala na o ya malamu c'est un peu ça. Merci beaucoup ya Gauthier tozo kabwana déjà conseil ni nozo pesa na ndeko na biso mwasi au problème o komele lelo et puis bambote na yo moni mutu nyonso to tsaka lika na nzambe muto yo Bible lobi o ngana simbi na loboko nanga mutakobutu la zate conseil na pesa sœur na sezaka ke amitika sikoro maboko ya nzambe nzambe asimba ye obinenge satana zoloba na nzamba mi na osimba job ndenge nini po loboko na yo ebomba ye lokola clôture doit sala bina ke yena bana na ye loboko ya nzambe bomba bango lokola clôture o nyonso bakoluka e simba bango te yango pe tozo profiter koloba ke to vandisa ba bolingo na biso ba mabala na biso na ba principe biblique même ba famille na biso le loto koti sango na kati ya bonza bobi kaleza biso to uti kokunda mutango to ya ba na biso ba cantine na banino mo to biso to sukulu maboko wana ba mamango silia tout monde za suite to mona même la mamboko ekomi papa kufi omona bande koneka ndeko na biso lokola kufi so bazana ndako na bango mama na tikala na ndako beaucoup la bana ba makama botola biloko na makini to mona ngo eza soupenate po liloba na nzambe koti na mboka liloba na nzambe zo positive mo ba makambo ebele. Voilà, merci na boss Mutombo pour na lekine espace na ye et puis na plateau ya la canon Darling Love na pesimbote na banda komitano na kotaka wana na États-Unis na kotaki pa ya Merlin Ngola Merlin. Merci na peso bambote belé Azmak la canadienne ou ya Jerry Betos kamie babengage yaya na ngai to PCP bambote na pesi susu na Canada HK Iget Kamanzi mon ami vraiment ya tongo Iget Kamanzi mbote na pesi mbote na coiffure maquillage na Paris wana wazo maquiller batu aosala basi bazala kitoko aosala basi batu balula bango Nasha Mavambuski na pesio bambote belé na pesi mbote na mama Bokilo Adriani Nongi na Bruxelles et puis na pesi mbote na yanga mwana DMK Doria Masengei de Kasongo ndoya mama na biso na sukisi na koloba mon cœur. Merci beaucoup. C'est un mbote te na pesa mbote na mon cœur métis noir Glody Lukala esika mutema ya mukonzezo vanda
Voilà, mbote belé na bino batu bolandi biso quoi. Du patron. Merci beaucoup. Gloire Mbaya, bambote na yo. Ouais, premièrement, avant que dans bambote, nous ça bandi qu'on a besoin de Congo check que tout a éprouvé, tout a bon éprouvé vraiment dans Congo check. Donc bateau nous tout bon monde a biso de bon monde a biso boy. Donc réalisateur na biso, monteur na biso, metitima a kufisi yaya na yaya mboya liboso na bande. Na émission oyo bo mona ba photo ya yeleka ya pinda ya metitima to tiko perdre bembeza bongo na mort donc nanu ba fixer mukolote donc na yebi ke bandeko nyoso bolanda biso na Congo check bo mona photo bo mona ya muso peut-être soki nzamba sungi bo mona ta de maloba na ya réalisateur na biso metitima en tout cas na bandeko nyoso balinga Congo check vous consultez patron Nabiso Mutombo, les Pralman, na numéro 1 dans la barre d'écran, vous consultez Darling Love, Ed Nabino et Salabiso bien, et ça que beaucoup de libiso mutute, mais moi Ed Nabino, tout le monde a bolingo, beau porta, Nabiso na mutema, et que Salabiso vraiment plaisir, il y a trop. Alors on a profité de l'occasion européenne, ça bongo, les patrons et patrons. Babi moi, moukia comme beta mbunda bakolo baobina, babi inaneka ya pamba, les patrons. Papa Mutombo, Sibu, Chipanzula, Babi Bongo mon fils. Bon, le pénal mon na darling na pesa na batumbo tete. Ah, yamadongo. Mama dongo en tout cas merci beaucoup. Le pénal na rana bino en tout cas na batum souhaite merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez vraiment ébélé à Kolanda. Émission vous avez droit de savoir. Oh le to sele bino sujet nanu. Oh ezo le bela sur ba comportement ya ba famille ne ba comment ba mi kotisa vraiment na kati ya coutume. Ce qui est simbité hein papa weli na liboso nde pe ba papa ba comment wela liboso tu wala darling abomi ba papa te ba papa nde ba comment klingo kene liboso kotikela biso ba mama ezate ke bo pesa mama soki pe mutu moko boye non nga pena tanga na robo yango poto tambola kaka na kati ya Bible mutu moko te alinga kotambola na libanda Bible po eza mabe makasi. Merci beaucoup, merci encore na mon patron hein, le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemagne ba fan na nzambe Azmak la canadienne habite Darling Love lo ba bien tenzambe mino etungisanga yango quand même suna komo lo bandisi na lolemu le roi Clarisse Place nga na loba bongo te comme na loba na la show na indi saramabe. Merci encore mes condoléances na mon réalisateur Metiti m'a vraiment tout ko perdre grand frère hein. Numéro nasuka numéro Metiti meleka na batunya so balinga Metiti mabayo kara Metiti ma ninga sali la biso ba image kitoko boy numéro nasuka ezala wana bobenga vraiment pour bopesa ba mes condoléances et que ça la bien makasi. Merci encore maman madongo ma la patrona motema ya fiotingoma maman mon chéri et silence on les kinzambelanga Marie Kabala depuis États-Unis moi salibala Germaine Zara moi si nzambe komba papa kiminga na yo tanga so komo bolibala bate panzana na temps on kotané na omona rejoindre na deuxième émission. Merci encore na assistance il y a président Billy bon, vraiment qui ebele makasi Bendo Nadia merci pour l'assistance bozaka brancher la chaîne Abino Congo Check TV bokozala desite to monani check Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo